Quels sont les éléments principaux pour qu'on ait un catcheur, un bon lutteur? Un bon lutteur, il faut l'entraînement, au bout de la compétition. Un bon lutteur, la compétition à miner, au Bunda, n'a pas d'adversaire. À beaucoup de nabiso na Congo, un catcheur est toujours face à un féticheur. C'est le vrai? Non, c'est pas un féticheur parce qu'il y a un féticheur. Parce que c'est une émission sur la féticheur. Tout le monde européen. Comment après? Tout le monde européen, à l'occurrence. Beding entre ça, minga fétiche. Wemba, Papa Wemba, Dingwe, on ça la fétiche après. Non, histoire na yo moko. Betela biso, histoire na yo, la catch. Bandela biso pena. Tango yo bandi catch okuti ba. Tango yo bando sala catch, bandani yo bazalaki ba grand nom. Akati ya matete wana. Ni ozalaki me batebele. Kobeli biso ya biso ke obunda il paraît-il pe ko bunda ne dingo. Dingo compliqué te? Oh, dingo compliqué ngate tango obunda dingo zaki kutu féticheur te. Ino senga ba oyo bosala la bango, o bosala bango, o bazala no vivant quoi. Ino senga. Non, mais il faut tous se mettre toujours ensemble biso nyonso. Tous à l'ensemble, tous à bomoko. Malikambo eli biso. Lokola icône na biso ya catch. Mutongenge atiki biso ya nzambe muto yebi nyonso pourquoi atiki biso. Donc on a cinq millions sur tous les sika moko tous les longo ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes branchés en train de suivre les vôtres, Patrick Massidi, ainsi que l'émission Les Goûts du Beau. Les Goûts du Beau, comme vous le savez tous, que nous parlons que de l'art. Nous voici dans cet exercice un peu Tokimi Kota Sport, mais un peu Kosolola un peu sport. On a perdu le monument. Monument vivant, Nakata Catch, Nakatsia, Makamango, Catch Zara Sport et tout le bas. Na lit c'est comme Catch, ya Edi. Edinge moto na ngenge zala na batu oyo mususu pe ba vivana ye ba yeba ye ba comprena ye ba lobi ba kotika la bongo te calme te ba lobate azalaki parmi bango azalaki ba camarade bazalaki ba master oyo basalaki lisanango ensemble de 1968 tout à la biso moko date ti lelo basala mwa lisanango ensemble na ya Edi moto na ngenge boyebi parcours ya Edi ninga azalaka moto na ngenge gagna abeta solola. Mais ça peut na batu oyo pe des fois ba solo ça qui est autrement au biso to zala kalongo na moto. Il s'appelle comme ça Mantsosa Yuma à qui j'ai dit bonsoir na. Bonsoir papa. Boni champion. Oui, ça va, santé ça va. Bonne année hein. Bon, merci à toi aussi. Toujours jeune ba so batali ya Edi na yo ba mona yo ça jeune. Ya Edi a combien de 6 mois mukolo na yo bien. Éviter hein. Bien tout monde en gros la biso. Était ba tu la biso yo zalon kota poto zalon jeune. Sportif, depuis quand? Depuis Bandi lit 66, 67, catch 68, 68. Bandi à catch 68, 69. C'était comme ça. Tango ana avant que tout comme 110, donc c'est 70. 70. De Balbalakin. Oui, voilà. 71 catch cap 111 et ça mina Kinshasa. Bon. Catch, voilà, c'est comme ça. Na lit so salé on a combini. Lit toujours dans kata matete na club Barbel. Yopi mona matete. Mona matete. OK. Na club Matson Sayuma. Oui. Dans ce na matete to batu tout nde ba mone longi ya Matson Sayuma baza reconnu que Matson Sayuma na bango azali. Catch na lit to salé na kata club Barbel na quartier Kwenge numéro 26 D. Lelo matete 70 ans. 70 tout le monde les deux déjà vous faites kango et félicitations na bino bana matete vous aura toujours organisé puis l'esprit na bino toujours matete moi na yuma zala raté yuma na matete zala raté idéologie bokenda na matete yango wana ouais c'est ça voilà. Merci beaucoup Matso Sayuma to linto relater moi histoire début à histoire no ya catch au lobo banango na 64 68 ndo bundi combat. Non 68 entraînement catch pour le ça pena catch 69 ne de combat. Okay. Fin 68, 70, 68, 69, Bondo ça va combat. Bondo ça va combat. Ils étaient professionnels combat on a. Oui. Ils étaient professionnels. À l'époque, ils allaient déjà, si je me trompe pas, RTNC Mtando Zongobino. Oui. RTNC Mtando a organisé pe ba combat belé.
to comme une année 69 au bandi déjà livré na matete to banda kokola bokola ka ne dingo ndenge nini matete dingwe normalement na yebaki ete keya comme catcheur OK akinanu osala box dingo ando sana box osala box OK box na club na quartier Anunga osala box na box ando sa bon na club ni club ya comme le club na bosani comme na déjà ouais ça date un peu de longtemps ouais ça fait longtemps donc abandonné na box aye alandi bino aye au rejoindre bino kozwaye parce que na tango wana tozaki na quartier moko Mpeti Abdul tango abeli de fait Mayavangwa ake kozwaye dingwe aye 69 80 c'était comme ça ya beli et dingwe nana zaki grand catcheur na époque na bino grand catcheur na 68 69 qu'est-ce qu'on appelle grand catcheur donc ça veut dire muto azala na succès na génération na yo abandeko na yebi bien na basport nyonso ezalaka mutu mo azalaki babetaka ye te na catch to na club imtando compliqué bato so capitaine voilà les mots capitaine non que d'abord tozalaki na entraîneur yaye Mayavangwa ouais Mayavangwa tini Kinchaku et puis aza bomoi akufa na nzela bandundu accident ya bandundu ye mutu akufa kuna et puis après capitaine ezalaki Mapoma King Kong vice capitaine ezalaki Akwete Sia et baza en film baza en vie baza toujours na matete baza toujours non baza sur la matete bazaka Akwete aza na matete Mapoma aza na Kinkole otoyesa biso ke edingo oyebaka ete nana yelaka yo edingo oyeba moto ayaka na Mayavangwa moto azwaka ye na ye Mayavangwa ye azalaki coach ye moto azalaki oui coach na bino à l'époque on ezalaki na ba 69 oui ba 69 Mayavangwa ye na ye non aye na ye na ba 79 dingo aye ba 79 na bato ebele babetela biso lisolo eza histoire tozosolola yango fo tomeka un peu to retracer moi histoire bien baba ye edi azala pena na tifa matete te autaka village aye est-il vrai non ngai yebi ke dingo aza mwana Nunga quartier Nunga matete abotami na matete faut préciser biso bino histoire origine na ye penda comme tel na yebi te mpona olobaki abotami na matete mais aza mwana matete quartier Nunga na quartier Nunga il semblerait que edingo azalaki invaincu na génération na ye na bomwana ne déjà mutabeta ye azala te bino mutu bokola na ye okosala biso mwa bref témoignage ya bokoli na ye na catch te na bomwana d'abord tozonga nao na bomwana oyo lobi oyebaki c'est pourquoi nalobi bien que nayebaki bomwana na ye ndenge akomi parcours wana te akomi na box nayoki ke bazwi edingo euti na box po aya kosala catch ya na box déjà mwa kombo ne banda otangama na matete mpona matete bametre nyonso basalaka mwa kombo ebayebanaka edingo banda na box kombo etamboli ye na bino na catch ebisi so mutu na memi Mayavangwa mutu amemi bino ayeli bino ye Mayavangwa ayeli bino na catch ntango aye na catch c'est vrai fakuta bato déjà babanda catch ya uti na discipline mususu ayokuta discipline mususu na l'époque yo zalaki na club bongo ezali komboni club Barbel tileleza non ekufa OK raison okufela nango ezalaki nini bino bozali na non raison okufela nango ezali ntango authenticité ye bachange bakombo tout ça et puis mpona nini nkolo oyo yaki fondateur Ngakimi Iranis yaki fondateur ya club Barbel tango ya déplacé à Kekingabwa biso tikali na matete c'est comme ça club epanzani donc fondateur ake na kombo na ye biso tikali et comme un club Molende voilà c'est comme ça ancien soir Yuma grand lutteur grand catcheur na ba ebele bazana na mwa confusion bamona aka ba catcheur pourquoi babengaka bino ba catcheur et non ba lutteur so bokomi na scène au bosalaka comme catch moni ntango osala lutte ezalaki eloko mosusu parce que lutte eza olympique tolongo na catch pourquoi catch ekomaki eza olympique te pourquoi parce que bato mingi bamonaka catch eza spectacle ya spectacle nde baloba spectacle parce que eza olympique te
Il y a une originalité nango. Originalité nango zani. Ça parce que au départ tango obuna katière oyebi ke oza mu Congo, oza mu Luba. Il faut bako ba mindela to basala yango hein ou bien comment ba français oza ba français outi oza gaulois oza ekoloboy. Parce que tant beaucoup dans catch, le quoi catch ezali catch ken. Donc, attraper. Oui, tu n'as catch ken. Oui, okay. Attraper au bois qui. Donc, au sala o lingo sala. Okay. Donc, il y a des gens qui voulaient, il faut Lucas, ça la prise. Quand il moninga na ye, ta kobuka ye, pour avoir le bakaye, m'ta gagné parce que boy. Il y a un américain, chanda 4, ça yango, et un spectacle. Hein? Donc, un spectaculaire, il faut ça la un bon sportif. Okay. Si vous avez un bon sportif, ozana kokoso parce que bele bakufaka na likwa ring les bazwa ba choc grave na likwa ring c'est comme quels sont les éléments principaux pour comment va bien au catcheur toi bien un bon lutteur il faut entraînement au bout de la compétition comment un bon lutteur ba mono ba compétition minene au bunda na ba adversaire dengo zo gagner bango c'est comme ça c'est pas quand on a monoko ball ba un lutteur comme ça non. La compétition, le championnat, au BIMP champion, aux Avani, tout ça. C'est comme ça. Na beaucoup de nabiso na Congo, un catcheur est toujours face à un féticheur. Est-il vrai? Non, c'est pas un féticheur parce qu'il y a un féticheur. Parce que c'est une nabiso qui a un féticheur. Mais tout le monde peut. Comment après? Tout le monde peut, à l'occurrence. Beding, on trouve ça, minga fétiche. Wemba, Papa Wemba. Et Dingwe, bon, tout ça va fétiche après. Papa Wemba za catcheur? Oui, Papa Wemba kufa, ça kufa na ndela bandundu. Kufa asaka accident ndela bandundu azwaka problème na Congo. Ya côté hôpital, maman ye muti après aye kufa. Papa Masson Sayuma. Kana lingana banana no histoire na yo moko. Betela biso histoire na yo depuis na yo a catch. Bandela biso pena. Tango yo bandi catch okuti banani tango yo bando sala catch banani yo bazalaki ba grand nom la catch ya matete wana catch moi je dirais ceci catch bisto bandi yango ndela moko na bango nyonso defe mavango azui histoire yani ya moni catch d'abord tango balexa catch na télévision OK tango télévision est comme une exercice en 67 tango asali télévision 67 Alex catch na télévision mais avant par correspondance bengi ba binela wa a trouvé a luka a bandeni catch a formulé on ko e ba catch c'était comme ça ba tinde ba bouquin ya catch atali atangi ti après on sa catch la mafang ndaza père ya catch oui et yo tongo yo oye na catch banani oyo kuta ngani lo ne na ngo besoin asali parmi bateau yo babandi voilà na bino pe boza parmi ba cofondateur ya père ya ba catch to lo bango bon on peut dire ça comme ça catch bandi wapi na matete catch bandi na matete nene weko koma na fédération na biso na Kinshasa nene weko kota na kata fédération banani ba kotisa kango na kata fédération élite a fait un catch izali yakini fédération izali fédération moko. Donc, fédération élite, Moutouzi, catch, et parce qu'ils allaient même système EAG, mais il y a compétition, il y a différentes combats. Ok. Il y a différentes techniques de combat. Oui. Mais quand on a une ayaki pena alobi kete le loto banda kopesa ba congolais abundi ba mapesi ba couronner na ceinture ba pesi ceinture banani wana ndi ba ko. Non, tant que banda bunda ba ceinture de guité hein, et ka ba coupe la coupe la ceinture comme Mexico tant en Europe le développement isali la ceinture bimi partout et puis en Afrique peut vendre comme ceinture Matsonsa Yuma yo suis combien de titres na catch oui na bundi ba koma mingi so ba to mingi batala ki ba yebinga bata na télévision donc ce que biso bunda combat catch je crois que bato bakotambola te bato ko keni même baza besoin au moins la télévision batala combat na biso to bunda premier combat no bunda oyo ezalaka penza toloba officiel na République démocratique du Congo premier combat na côté sia Akwete sia ezana nini ce sont
68, 69. 69. Au Bundango. Foyer social à Matete. Non, ça a promoteur. C'était à l'occasion de quoi? C'était une organisation, il y a commune, et Bissot organisé. Dans Matete. Oui, oui, dans Matete. On a fait les DKK. Oui. Il y a une festivité, oui, oui. Au salle spectacle, il y a un catch. Il y a catch, il y a organisation, on a foyer social à Matete, entrée, c'était comme ça. Batebele balobi catch ezaka toujours de spectacle, batebele bandima yango te, bamona yango eza aventure, comédie et biloko ebele boyokana. Est-il vrai d'abord? Éviter la constatation, on va constater dans ndenge bazali, mais il faut que vous allez sur le ring pour yebango. Il faut commencer idée wana ya ezalaka ya kokabiso catch na biso total yango biso to ozomona mutu aza na prise te makangi yo soki esprit nani ayaka na eloko wana makama fétiche naza kuna te, je suis pas pour na fétiche ebi baidingo baya makama fétiche bango to biloko na fétiche au moins na foot et pas na biso ezali kosama nini ba foot la même chose ba kishi ba fétiche ezali kozala moni pe équipe e gagner moni pe que mort ye na gwana ye una ba mso ye na gwana bango basali match moni pe que ya za mokili na ndengo wana mboka na biso ya ndengo wana ba fétiche ba ozala bo siko to bani iyo na part wana okutana pe na ba féticheur ko babunda pe bakacho oui okutana ba féticheur combat ni compliqué combat compliqué mingi ezalaka combat litanda jaguar litanda jaguar oui. Mais na totali CV na yo to lukito fine to solo la to yeba place ni ozalaki me batebele kobeli biso ya biso ke obunda il paraît-il pe ko bunda na dingo compliqué te non edingo compliqué ngate tant obuna edingo azali kutu féticheur te atango na banda isika azali ki Goliath donc aki muntu azali ki soka beti yo donc akunyata kosala oya kosala akoza ba disqualification akoma mingi za koza ba disqualification bakoma mingi na gana edingo ba disqualification ba disqualifier parce que azali kolanda mibeko te bapese premier avertissement deuxième troisième azali averti voilà ça veut dire techniquement boye surtout le na force to na maîtrise à sport au gagner été mais vu que edingwe zalaka na moi deux sports et mélangeaka boxe na lit catch yango ne bande ko zala disqualifié pa na yo po zalaki na maîtrise ya technique na yo oui premier comment champion du Zaïre on a champion du Zaïre ndeto bunda na 84 et zalaka avec na 20 mains oui j'imagine 20 mais à stade du 20 mains stade du 20 mains bien sûr stade yagi plein au ça la sold out bien sûr il y a une télévision qui tout trouble maka ibele en stade trouble na stade bana matete yo poza mwana matete bana matete ko tout public OK bete la bisono ba préparatif na bino po obini quand même na stade donc to lo baso ke zaki lelo ezalo ko faire na fali ba beta na stade wana bo prépara quand comment bete la biso histoire ndeni bo bunda na dingo à cette époque là bo prépara quand comment yo makino ezalaka wa ba préparatif ne ezalaka mais ngai entraînement ba préparatif ngai entraînement na sebe entraînement ça entraînement nanga na commune nini ndo na ba coach muto a coach nga il y a mes collègues na bango mingi ba tulikuwa ba vie Jimmy Dula kufa mais azaki vraiment koleksa photo bunda boy photo tout ça nyonso wana nani Mapoma azaki wana Samuzulu azaki kozala aussi voilà akwete sia oui akwete sia ko pesa ba conseil tout ça nyonso wana c'est dit comme ça ba tao ba pesa ba conseil ba bandidos tantango wana ba vivant mais que leur âme se repose en paix hein ba tunso na tango wana mais na bino nyonso maître Yuma na idéologie tout mona maître Kangala machine de guerre à l'époque azaki pe mona matete non Kangala mwana matete mona Kingabwa kombo na etu mama mingi na catch kibino Matsonsa Yuma nini salara mais comment on fait tomber soki azobunda kitoko ça za
combat classique. Comme on a toujours. Nini salage kasi combat Mantota Yuma wana ezala ndeti na moi bakanga la machine de guerre to banoza la déjà so ba biso ke catch yebi ke kanga la machine de guerre azobunda boye donc des choses à motiver faut que talango. C'est normal. Il y a un autre répondre. C'est normal. Ce qui va bunda kitoko, baton soit koya ko sepela na yo, sepela ça c'est tout. Moi, à ce moment-là, j'étais technique nationale à catch. Il y a des directeurs techniques à catch. J'étais technique nationale à stade. J'étais direction technique dans la fédération. La fédération. Là, il m'a organisé la vidéo dans ce salon. C'est moi. Génération dans ABC, vous avez combien? Sur le montant national, 5 personnes à génération. Non, Ngaki Miranis. Maavangwa. Maavangwa. Père, fondateur. Samuzulu. Oui, Maître Samuzulu. Kengebeni Jimidula. Mapoma King Kong. À côté Sia, Masson Sayuma. Voilà. Na bango 7 wana. Nana compliqué. Moto complicanga. Moto complicanga ils le quoi battu le quoi là-bas Vijimi. Qui se repose en paix. Maavangwa, Samuzulu. Il a que dépendre de combat. Il a que dépendre de combat. Parce qu'il y a des matchs à 4, il y a des matchs à 6, il y a des matchs à 2. Tout ça, il a que dépendre de combat. La nouvelle génération peut botter meilleur. Banani oyo bunda na bona nouvelle génération. La nouvelle génération, ils allaient Tao Fibi. Petit Abdul Khan. Moke Bandidos. L'a dit. Et puis, Toyoko Koma, à niveau, il y a tu as combiné à Kassaou, Kinta Bakim Char. C'est bien. Voilà. Merci Nayo. Maître Jomas, Topesi, Mbo Théâtre, Richard Salambi, Topesi, Mbo Théâtre, Platini, Pela, Topesi, Mbote, Rossard, Yota, champion numéro 1. Yabis, voilà, champion Yota, Topesi, Mbo Théâtre. Depuis quelque part, Topesio numéro 1, il y a Box, Topesio, Mbo Théâtre. Merci Nabandeko de tout Bakota Labiso. Tripasson, leader à Luanda Topesi, Mbo Théâtre. Nabandeko tout Batala Rabiso, beaucoup partagé, toujours l'ingato sala moi. Bref, témoignage, il y a champion Edingo Motonangenge parce que Azala Rapena Bato, Azala na Bango, Azala Rapena Bato, a compliqué, de tout à coup, le bateau italien na sommet Nabiso, Zapena Bato, Yepe. Compliqué, mais l'histoire restera toujours l'histoire photo relatant au vrai et bien. Tout ça n'a papa. Yuma, Anton sa Yuma. Comme vous compliqué, bah tu me ban. Bah kolo catch, bah bien. So botama lelo, faut se référer. Zonga la vidéo, bah 68. Si on a mon salle la caméra, moi quoi? Oh mais mon épaule. Caméra, mon nez, on a bien la voiture. Oui, c'est ça. À l'époque, on a dit caméra épaule. Solo là. Au bout de combien de combats? Nathan Ozaki actif. Au perdre combien de combats ou gagner combien de combats? Moi, il est kébélé, parce qu'on a tellement trop. Nathan Gonga, on a tellement trop. Ce qu'on a au Bunda, je crois, télévision, bâton, soit vendu sur la télévision. Surtout, Nathan Gonga Zahir, tout le monde a télévision, soit au Bunda Lelo. Au cas de combat, de 68, il y a l'année au cas de combat. 2007, 2008, hein, je crois, ouais, c'est tout. 2007, au cas de 2007. Oui. De 68 à 2007. Oui. Ah, autant la vie dans mon parcours, hein. De 68 à 2007-2008. Oui. Ah, félicitations. Hein. Merci. Félicitations. Nous actifs toujours. Qui le lot? Bien sûr. Avec gauche et au sala. Petit peu dans tout. Coup à quoi on a évité. Champion. Otato. Babe mami gata moi coup moi ozo. Merci d'avoir découvert la biso. Donc papa Mantota Yuma to meka un peu to relaté. Obisi biso bobuna na dingo. Bobuna na dingo combien de combats? Au moins 3 ou 4 combats, c'est tout. Il y a 3 combats, 3 ou 4 non réussi. Oui. Vous gagnez combien? Vous perdez combien? C'est que Edingo qui Gorias. Il y a marché, c'est une personne qui est en zone yata, qui occupé. Il faut gagner, pour toujours avoir disqualification. Ok.
bato babundi na ntango akala bayebi ke disqualification, c'est tout. C'était comme ça. Donc ntango abunda na ye, donc bakomani son ça na gagné ye par disqualification. Est-ce que ba kombani mususu abundaka libanda oyo po mona oyo po lobaki te awe dingo asali mo berere ebele awa pena a gagné commandé tini bakomba ebele abundi ababundi na bapuma noir babundi na bajaguar azali kobunda bakomba ebele abundi mpe bakomba ebele à époque bando esa biso dingo azoya soki aye obunda kati atieli yo mwasi na ye atieli yo kombi na ye soki ogagné okie nango est ce que ezalaki vraie histoire wana oui ezalaki vrai mais on a gagné combat parce que ntango bando sa bafetiche sikoyo nde ekomi azalaki mpenza asali omona mpenza mati likolo ring il faut gagner. tomoni edingo na bakombane plus aomela bato azolia bato michopo ezalaki nini ezalaki vrai ezalaki catch to bino mondo otala yango est ce que ezalaki c'est du catch na ntango wana biso ngai ntango abandoli ya michopo naza suepa boye naza deja epa boye c'est fini donc nayebi mais ata ntango otalaka yango na ntango otalaka yango je sais pas comment réaliser yango nayebi te moi koloba mpenza koyeba ndenge nini parce que j'entends les gens qui témoignent eliaki bamichopo mais ake kolamuka il faut kozala si place po oyeba yango po ndima yango po oloba mais quand même ntango ozomona yango ozoloba mwana mai tosalani eloko moko abundaka kachi ndenge moko na ngai kolia moto michopo est ce que ezalaki du réel to ezalaki kaka du spectacle je saurais pas te le dire parce que il faut vivre yango parce que autant nani na écran ou bien en téléphone omoni baimage batindeli yo otali yango mais comment po odéfinir yango ke effectivement eza boye de yo moko siko est ce que kolia moto michopo ezalaka vrai parce que azomela michopo ngo akolia yango mpe na monoko ezokende je sais pas moi ngai nakoka te ye moko ayebi parce que asala yango vis-à-vis boye monana pene ekende boye michopo eke je sais pas il faut kozala azolinga siko ntango ozonga yo mona catch est ce ozomona yango c'est du catch ou bien eza c'est du catch te est ce que eza na règle ya catch to eza na kati ya règle ya catch te ils disent que le catch congolais so balobi ke eza catch congolais parce que jusque là naza na fédération sur te naza kuna kisala te mpona lobake non catch c'est pas comme ça c'est comme ça faut tolanda mibeko ya catch eza boye kosalaka babiloko oyo te eza bien te wana ekomi lokola comment ça s'appelle ça Bamen, c'est ça Bamen, ouais. Alors, c'est comme magie. C'est comme magie. Comme il comme sous. Est-ce que vous croyez à la magie? Ah, je sais pas. Moi, je n'ai jamais accepté toutes ces histoires-là. C'est comme ça, Kenga, ça, qui cité. Moi, quand je viens. Banda gagné toujours. Banda gagné ozobunda mutu aza na catch aza na kisi. Ogane biso ko yebisa biso te ko gagner na force na buni nani na kisi. Na buni edingo na kisi. Na buni na kisi. Na biso bien que aki petit cher te tango na bunda ali. Otolo bana yo. Bakatia rebelle au bunda na bango. Oui, na buni ba petit cher penate, na buni petit cher na buni ba technicien parce que biso combat ya technique. Na 2008 au tikeli so catch 2008. Il y avait, oui. Ouais, il y avait Batubabi Magi, il y avait Texas, Mwimba Texas, Yakape na catch. Là, sur le Congo. L'épisode déjà que nous déjà pas beau. Awa Bunina Banane. Awa. Voilà. Comme Bamindele, on a Bunia Bango, Bango Suawate. Je passe ça. Il faut que je puisse amener le. Non, la coupe, non, comment on a gagné. On a gagné, on va comber Béléava. Nabanani obaye bani Bamindele c'est un peu difficile Bamindele toujours d'accord voilà merci beaucoup papa Manto Tsayuma tolinga un peu obetele biso mo témoignage mo pour ndeko na yo muninga na yo mwana commune na yo ya Matete akei betele biso na moi bref histoire ya Edingo qui était Edingo pour na yo et apport ni ezalaki nini na kata kachi wana l'histoire na ye mwanda mo c'est so bon portrait ya muke ya Edingwe moto na ngeni Edingwe bon moni hello bako Edingwe c'est un garçon qui était correct
reconnaissant. Quand bébé, so sali mabe, il y a 5 atouts bolimbis. Mais mon sali mabe, il y a à Koya, il y a encore le vité, limbisangai. Mais dingue, c'est pas un menteur comme tel. Il te dit des choses réelles. Azali na bolingo mingi, il dit que ça mingi na bolingo. C'est pas parce que Azali na biso sauté, ça mingi na bolingo. Mais tu perds un catcheur, un icône et catch congolais, ou Azali qui vraiment qu'on fait remonter catch. Et le bébé c'est mingi là fétiche. C'est là il fétiche soit Azali que ça catch n'est Azali bundali bosso. C'est là où il y a eu beaucoup de publics. Au moins, il y a un stade du 20 mai, on entend au moins un stade du 20 mai, Tondi, on a un combat. Donc, ça veut dire il y a eu du bon travail à catch. Ok. Le corps, Mindele, Bundaka, tout ça. Mais, tant qu'on a comment un fétiche, il y a que bébé c'est Ming Yangwana. Donc, en soi, c'était un bon catcher à tant qu'on a Goliath. Parce que tant qu'on a un bêta, fallait pas enregistrer avec les coups de ring quand il te donne des coups. Hein, tu vois, il y a eu des blessures, tout ça, tout ça. Mais les lois ont sauté, mais qui semble se repose en paix. Vraiment, on ne sait pas. Donc, tout c'est la caca. Et puis, je serais reconnaissant dans mon tour, Oyo, le col ministre sport Nabiso, Didier Boudimbu. On ne sait pas. Le ministre Bazaka, mais le ministre Wana n'a évité. Je préfère que nous sachions que sur les lois, ça remaniement, le ministre Didier Boudimbu a poste un ministère, il y a sport, on a vraiment à relancer le sport nyonso. Ils ont ndenge Zahir Zalaka, ndenge Zalaka là, le sport nyonso il y a ko se réveiller. Donc vraiment, il faut président public Assimi Bisoye Azala quand même Azala Biso quand même un peu pour remonter le sport comme ça après ça va changer mais vraiment monsieur le ministre vraiment c'est un grand honneur pour nous et surtout que ceux qui les loto bandolo ba catch ils ont grâce na yo. Merci. Et il y avait un autre ministre qui était là comme Denis Kambaye. Denis Kambaye a voulu remonter les catch aussi. Il a voulu remonter tous les sports. Il a remonté le sport Denis Kambaye. Mais, basali mamo walongoli. Le quoi mboko so mboka na biso so ministre mo bando mona ko sala ba sport nyo se remonter. Ba sport de kufaki, siko ba sport bando ko se réveiller. Donc vraiment Boutique la biso ministre du sport. Voilà. Merci le champion Sayuma et Lelo Toroloba ni nozo senga na famille tona baninga na bino bosala na bango catch message sur ko lancer et bembedingo ezana na Maroc. Oui. Ni nozo senga na ba oyo bosala na bango o bosala bango o bazala no vivant quoi. Ni nozo senga. Non, mais il faut tous se mettre toujours ensemble, tous à l'ensemble, tous à Bomoko. Nalikambo et Libiso, le kola icône Nabiso Yakachi, et Dingwe Montonangenge, à Tikibiso, et Nzambe Montoyebignon sur pourquoi à Tikibiso. Donc on a 5 millions sur tous les Sikamoko, tous les Longo, ensemble, Bakundaye. Et puis, tout à l'heure, tu faire remonter catch. Voilà. Merci de m'indiquer que nous avons biso bantu tsayuma apesi biso ndakisa donc biso tout lingaka catch na biso. Est-ce que Nakin vous en a club? Vous en a club Nakin? Non, nous avons un club. Ah, vous avez un club? Non, on a commis un vétéran. Tiki argarabu. Ata mwana moko taji ata platiste a joué. Non. Moi, je suis allé pour le sport, pour le mais je préfère même battre mais je crois avec le ministre de Didier Boudimbu, je crois qu'on aura le temps de faire remonter tout ce qu'il fallait. Et pour le Babilo, comme ça, Kuchama des ordres dans le sport, dans le catch. Voilà.
Voilà, na bandeko nyonso bakotala biso donc levé dingo moto na ngenga tiki biso, il y a ces gens-là au bato bazala na ye bango yo papa Antso Yuma donc moko ya bango ayo kosala témoignage et puis lingaki vraiment à retracer histoire na bango babundi na ye 4 fois et na 4 fois souvent ezaki par disqualification et moi indiscipline ya mike ya on est bandeko gagner alingaka relater les biso histoire voilà papa azali na ba oyo nyonso balingaka catch niveau Congo boya bo soutenir est-ce que awa organisation nini bosali na matanga ya Edi nini bozo organiser pour que matanga na ye ezala pe awa na niveau à Paris. Non, le 25 oyo toza na salle bazwaki salle je crois na Pantin kozala kuna tokoya kovanda kuna bakatia mbozwi basportif oui lekine moto asokipe nango lekine azaka awa lekine nani kombo ekiminga ok non c'est pas grave ouais. Donc azwi bana quartier na bango na leki na ye bazwaki salle donc tozala kuna ensemble biso nyonso po tosorganize toyeba ndenge toko biso mosusu mpe toza invité na Kinshasa mpona kokende quand même okita kuna na kini est-ce que ana catch mpe mponga genre na ya na caméra na olivaso na mona yo 2008 etikali ezalaki mwa mosika me na mingi te 2024 esali mpe quand même tant d'année hein tokomona mpe na ring non c'est fini nazali biso déjà ke age nanga moi technique ya moke olakisa mo expérience ata mwa clé moko boye tomona yango tozolakisa bana baluka babanda kosala bana bagene bakosala bazali ebele donc to retenir nini na matanga ya Edi donc bosili awa place na Pantin oui na Pantin tozala na salle uniquement tovanda requiem en attendant ke koro ekita Kinshasa po basala susu veiller mortuel mikolo koya avant enterrement. Voilà, merci mesdames et messieurs, to comme na suka émission na biso mbote pa banani ba balingaka yo bayebi Antso Yuma balingaka catch lokola Jomas yemoko Jomas to pesi mbote trop oh oui Richard Salambi to pesi mbote voilà j'ai pas d'autres personnes voilà star comment na palais comment na palais donc après ça encouragement balitanda Jaguar bazala bango nyonso Shaolin Kadima hein tonto bozala hein boya mokolo wana eza très important masampu ringo ba micmac to ring non mokolo wana eza batia ring te mais baoya koassiste tovandi kaka ensemble tosololaka toyeba mpona kobongisa organisation comment avant enterrement corps ntango ekita Kinshasa et puis totala quand est-ce qu'il faut tovanda esika moko ensemble voilà soit date moko tozela il faut corps ekita Kinshasa mpo badécider date nini bakoenterre po esalama. Voilà, merci na bandeko nyonso balinga catch surtout na bana matete ya Edi eza monument ya matete donc bana matete tout bo s'organiser pour parce que les eloko ko elebino identité ya Edi ko kende boité donc appel ya papa Antso Yuma alobi to kuta na bongo na Pantin ngala oya na caméra to filmer bana matete ndenge nini bo célébrer pe catch parce que to monaka soki musicien akufeli masala makamna na bango et soki pe katia akufeli faut to sentir pe ba katia ba sportif boya to organiser autrement que ndenge bato bazozelela ngo aza monument quand même non linga ko chata aza monument ya matete pe ya République démocratique du Congo to lelaye s'il faut pe que moi catch moge bundana ça la source une chose de bien et de meilleur tout le monde va mettre Maurice Lomo bazana bango bakatia rebele belé di dingo na monaka kitaki déjà kin mais bakatia baza pena pe moi belé mettre Nina alengisaka bozawa organiser mo loko moko boye surtout vraiment pona papa na biso edingwe moto na nginga ko kende bongo te sans pourtant to beta dernier hommage na ye papa to komi na suka merci beaucoup na linga ko tala biso voilà merci na yo merci na Pamela Soleil 10 merci na na réalisation merci na bandeko tout trika champion d'Angola donc wota to pesi mbote atro toujours na esprit maestro likofi ou rien un coup KO merci Nabino que cette émission ça Nabiso bye bye au revoir bye bye au revoir.